mission TV, le miroir du monde. Paramoyo, Martin Gitzka a lancé un message. Paramoyo, sataniste, on s'est transformé dans l'évangéliste ou dans Internet. Nakufaki, Namoni Ale Moloto, Namoni Marie Missam, Namoni Nzambe, Nakufaki Zambatini, ce sont des choses où on parlera de ça. Ce qui n'a pas si bon. On a tous des erreurs. Tout ça va pis sur ma personne n'a pas congolais le erreur à mon tout ça c'est que Martin Ngideko Panzana ou ça sera grave. Nakokende lisusu a pied. Onde maloba ya bomo. Etamboli nangana sena tango. Ekamba mina yokolo. Yonde pole. Babeta matu Samuel na veni. Bana veni ba côté na ndako. Babetier famille moi c'est qui sont de bêtises. Mais ba mulunga malamu na passe. Ko tate na ba zélande ba bazolo ba n'importe quoi wana. Bon le loyo ko ba n'importe quoi bon ce jeu le plutôt ba ni. Tango yo bandi bikamona mokilie. Satana tondisa mina zuwa ya indisi mitema ya bato. Basusu babengaka yo mwana Bezebu. Kino lelo yo basusu baboya yo kasi ngana bengi yo mokonzi. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne en référence. Merci vraiment à Bandeko Tour, Botal Rabiso, partout dans le monde. Na confiance, Bomesana, Kopé Sabiso, na Moussala, Tosala Rakitoko, na Katiambo, Kanabiso, République démocratique du Congo. Bah, actualité, c'est bah, actualité. Tongo midi, pourquoi? Ma mission TV, Tozarana Liboso, Yarolar Sabino, Kopé Sabino, information, le Congo de tous les partout. Oh, vraiment, Bozara toujours dans souci, Yambo, Kanabiso, surtout Bandeko Nabiso, la diaspora, na Pesibino, Sous, Bambo Théâtre. Martin invité Safizé, Sola Likambo, Lelo na Lukel Bino Makambo, Naza Lelo, na frère Diedo, Diaso, o Azali frère, Azali jeune Moko, Abetaka, musique na Kitoko, Pona le Kumu toujours, il y a Kolonzambe. Alors, Lelo, Toko Solali Solo, il y a frère Matou Samuel. Nasir Batebele, Boebi actualité, il y a frère Matou Samuel, Ndenge, Ezali, frère Oyo, Atiki Biso, na banzembu vraiment ya kitoko atikeli biso banzembu ya kitoko abetela biso banzembu ya kitoko o lelo pe toko larsabino pe ba image misusu ya frère Matou Samuel. Alors biso tout ebili solo na e ya mwasine liboso o akufaki. Alors lelo pe mwasine misusu akufi mwasi o akufi babotine 3 enfants. Alors ensemble isalindeti 9 Matou Samuel azali frère na biso lelo yango to bengi frère Diedio dia sopoto mekempe ko betali solo ya frère Matou Samuel ndenge lelo aza vraiment na mawa na mutema po mama ebana na ye atiki ekakabwe. Alors toko sola lelo po na mboka na biso batu babalusa ma solo na ndenge na bango peut-être o ya lobibwe o ya salibwe. Alors yango lelo toko zala lelo pona ko betela bino li solo ya frère Matou Samuel. Bonjour Dieu. Bonjour Martin Engi, bonjour na balandi nyonso ya ma mission TV, balandi nyonso au besoin d'abisso partout dans le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors bonne santé pour ça soki santé zate moi to zano vraiment ezate on a tuni bonne santé. Oui, santé ça bien angolo nzambe bien que moi ba nzoto dérangeait qui on avait un petit souci mais si quoi ça va Dieu fait grâce na ba sangoto qui encore il y a Maman Kapi, donc je dirais mes condoléances à toute la famille de mon frère Matou Samuel. Donc ça nous fait vraiment mal au cœur. Je manque à dire, donc ça fait mal. Alors, Lelo, Torobet Ali Solo et frère Matou Samuel, Nancy, Aza artiste et musicien, oh vraiment à Embe Larabiso, Banzembu, Yakolo, Otoloba Kolo Nzambe, pour na biso bandeko tout au côté de l'église, et là bandeko bakina l'église, on a te biso ban Nzambende, toka ba chanson, ya ba frère Matou Samuel, ba frère baza tellement ébélé. Alors, frère Matou Samuel, tu es pas si et ça vraiment makasi pour moi siné liboso à kufaki à tikaki e batu baloba ki trop na kombo na e les lopé ezali des femmes na e à tikabiso Mama Kapi. Alors na lingi juste topé ça non message tout ça là na tolobela non pour na frère Matou Samuel oyo Mosali Nzambe. Vraiment dans le baka que
moni liwa eza nzela ya mutu nyonso tobengama na mokili tobotami tokoli mpe lobi tokufa ekozala yanga mpe lelo ekozala mpe ya mon frère nani x. Alors ce qui fait mal de fois ezaka à moi interprétation ba congolais hein. Ça fait très mal lelo so muta tombwami na vie ekomi kake ye mutabomi oh frère mato bomi moi sinaye azolia basinaye. Non, c'est la mort. La mort c'est un passage obligé de tout le monde. Même la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Martin Engyoko bomba pe manaote. C'est Dieu qui décide. Lorsque Dieu décide mutaki ceux qui net pour royemba papa les moto mais bakufate ceux qui pour na Charles Mombaya Marie Missam c'est la mort et mutu et zanzela mutu nyonso c'est normal que mutakufi ça fait très mal to le papa Matou Samuel ensemble. Alors tous les années ensemble mais lelo oh ba version et bimé belé tantôt batumsu ba yeba na actualité tantôt 4 femmes bakufi tantôt 3 tantôt nini donc pourquoi biso batu oh batu nzambe oh nzamba kela tozara toujours ko créer makambo ezarate na kombo ya bawei et puis na kombo ya bato baza vivant. D'abord moi je dirais parce que déjà dès le début makambo yo Martin Gitikana a lancé message makambo ba sataniste oh ba s'est transformé na ba évangéliste ou ba komo le kana ba internet na kufaki na moni ale moloto na moni Marie Missam na moni Nzambe na kufaki Nzamba tini ce sont des choses oyo on parlera de ça et à ba bloquer tout ça lelo que batna mitomba comme kana ba idemo boso mutakufi mutona lié mutu ce n'est pas normal. Alors moi je dirais papa Matou Samuel te bibi sonyonso moi je pense ça c'est sa deuxième femme. Moi c'est na liboso akufaki o ba botanae parce que daki dana bana 6. Donc maman Bibi et maman pardon excusez-moi maman je salue Bibi Kapinga. Ba kombe kokani maman Kapinga o tuko kufa ba botneka bana misatu. Donc Matou Samuel a koufeli débassi. Maman Kapi quoi. Maman Kapi. Et donc Maman Kapi. Sinon c'est Kapinga ba katara Kapi donc c'est ça. O tuko kufa ba botneka bana 3. Alors batika ko interpréter na oki mutu so na chaîne ne kuno Matou Samuel au 7e mois ça koufé là. Ça fait très mal ba bloko boy. Ça fait très mal lorsque bato bamboka msu ba monango. C'est tellement nous le Congolais tozo baby ça ba valeur na biso ya Congo surtout ya basala nzambe na biso lelo. Nous même les Congolais. Au mona ba bloko boy sont pas des choses to profiter na ngoto luka ba vito luka non. Ce sont des choses to le na muninga koufeli. Moi je pense que c'est sa deuxième femme et le bosso to kufa to ndake même papa la biso papi mboma moni moi c'est le bosso kufa tika kina bana 6 tango ikuta na mama Kapi baboti bana 3 ça 9 enfants donc c'est sa deuxième femme batiko ba maramba lo bawana oh non même pas. Alors batumsusu bazo komela biso bazo benga biso bazo ba partout dans le monde et il lit solo kaka ya frère Matou Samuel batumsusu babi bazo comprendre pourquoi kaka ye ezabaninga te ke de basi bakufi kaka boye yango eza problème ni misusu bazolo bande na yango biso tozo répondre misusu liwa eyaka toujours eza nzela nzambe batu misusu tobisi bongo bazo se déranger ka na lingi o pesa moi message moko o ezolekela batu misusu bazolo ba pourquoi OK biso tout na mokilo toza mokonzi na biso azara mutu moko nzambe o ya bendaka. Moi, je peux dire que ce Batbantouna, pourquoi Matou Samuel? Je dirais c'est le plan de Dieu. Job a tout n'a pas ni kangai, banaba koufi musale baby bimba gal nanzoto, mais c'était pour la gloire de Dieu. Dieu lui-même, la Bible dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Donc nzambe ye mogonde mutu ayebi. Donc batbati koloba po ni ka Matou Samuel, so eza bongo. Mais moi ça il y a mon frère Guilhem Mizwa que je respecte bon paix à son âme aroloba nzambe po ni ka mobali na ngata romo na siksa kufi. Donc nzambe mo roi yebi marambutu mais famille comment la fille de maman Marie Missam ye paroloba nzambe po ni ka maman na nga kufaki. Donc vous voyez, donc c'est le plan de Dieu. Bananzambe, botiko se poser tant de questions. Ce qui est sûr, mutumtazana ngonganaye, mutumtana parcours na histoire à vie nanzambe. Bamsupe wa kufela baboti, bamsupe wa kufela rabasi. Et comme il a abala ebu akufi. Donc c'est le plan de Dieu. Arrêtez de faire des illusions entre parenthèses non botika. Ce n'est pas bon. Alors Nasir Tolandi na surtout batebele bazoloba bazopublier na quartier babetakié banini donc on ce qu'on a lingi au clairci batnyonso au baotala pourquoi batu et le salamité toujours na mboka na biso to créer kaka Nasir Vodia filmer biso très bien image na lingo pesa message nazo pesa message pour dire na bana no sanzambe. Ça sont des choses archi faux.
babeta Matou Samuel na aveni bana aveni bakotele na ndaku babetie famille moi c'est qui sont de bêtises. Ata yo moro vraiment muto na souci muto na matanga nous ne aïti à Kinshasa tout le monde a bêti frère Matou Samuel te babeti en likamuni est-ce que ça na maseke na muto ya kendaki aller moi sine na butu. Non, sa femme est morte à 4 mois. J'ai eu cette nouvelle chez mon frère que je respecte beaucoup, papa aimé Kano. Moi, ce papa aimé Kano. C'est là que j'ai eu la nouvelle. Alors, non, je dois attendre encore. Si nous avons la confirmation réellement, papa Matou Samuel a confirmé moi. J'essaie de l'appeler, mais son numéro aussi a Zoyambaté. Je comprends peut-être la souci. Donc, papa Matou Samuel T. Azali nae bien, Azol la moisi nae na Kimia na ba na quartier tout. Maman Kapi, donc Maman Kapi. Azali qui est une bonne femme, hein. Bato quartier. Même chantre sous bando qui pas papa na Matou Samuel. Donc c'est une bonne femme. Mais baloba liboso ba boyanaka, liboso ba matata ezalaki, na micho ba sengi ba pardon pa nzambe. Na ebité soki okoloba mpona moni lelo ko tsa ba vexé té on pose à muta ba vexé. Non, je veux dire ceci, la Bible dit le pardon c'est une puissance qui libère. Au moni on a tous des erreurs. Tout ça rabison ma beza na ba congolais lelo erreur a mutu, soit ça que erreur moko. Martin Guindeko Panzana ou ça sera grave. Donc maintenant on a des erreurs na vie. Erreur moi mon frère Nabiso Matou Samuel à Salaka et que sa femme Maman Kapi aye bon amoni na ndaku erreur wana elobama na TV les kakutu. Et on va les pas mon frère Papimbo bon bah solo là pour le baquet. Si tu as image wana batu ba otala image ndenge bazaki ensemble Maman Kapi et puis nande qu'on a biso frère Matou Samuel ndenge vraiment ba lobaki na média na misu ya bandeko tout o balanda bango. Alors to continuer ngala linga ki po to continuer pe susubwe na lingi juste o betela biso ata chanson ya frère Matou Samuel po ndeko na biso ya na biso papa na biso Matou Samuel azana pasi donc vraiment biso tout ebi bande on a biso ba congolais babi ki azana pasi na lingi juste po to beta nzembu na ye po esala moi kitoko. Merci. Soki na pesi bomoi na ngai te pai na yo nakopesa na nani. Soki na pesi bomoi na ngai te pai na yo nakopesa na nani. A Yesu a Yesu a Yesu kolo na ngai. Yo elonga na ngai Yesu 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 solonga na kita lelo yo kwete yo mata na bomoi na ngai solonga na kita lelo yo kolo na ngai. Sopangu ya na yo Yesu 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 bonga na bika bonga na bika bonga na bika ya kolo nanga nangumba melio Yesu nangumba melio Yesu nangumba melio Yesu nangumba melio Yesu solonga na kita lelo yo pwete yo mata na bomoi nanga solonga na kita lelo yo yo mata. Wana Nasir, frère Diedo Diasso, en tout cas, et c'est ici Maman Anto Aluta, na niveau à Bruxelles, et c'est ici Pablo Sita, l'économiste, na Londres, ba Gimingele, na Katsa Londres, Wana Nasir, et c'est ici Bandeko Baza tellement ébélé, donc na niveau ba Bingshing, na Londres. Alors, frère Diedo, ba inspiration, oh vraiment na monita ngoye na monde tokoti na mabondeli ngai ningisi ngamo makila nzemba frère Matou Samuel na lingi j'ai éclairci batu frère Matou Samuel pana yo mona ndenge ni etanki la banze munyoso oye abetela biso poso ke même na bibembe ok partout oyo ka vraiment ba chanson ya frère na biso Matou Samuel
lelo sikoyo abungisi mwasi na ye. Tango yo bandi bikamo na mokili ye, Satana tondisa mina zuwa ye, ya indisi mitema ya bato, basusu babengaka yo mwana Bezebul, kino lelo yo basusu baboyaka yo e, kasi nga nabengi yo mokonzi yaya. Donc c'est à dire que c'est là, le frère Matou Samuel, c'est un homme qu'on doit respecter dans ce pays. Il faut tout respecter. Dans l'album Papa Matou Samuel, banda basera ya Manuele oh ya Manuele. Wana nyonso okobete ngo alors frère Diedo nasi bande ko beli ba sepeli lelo oyo corps il faut programme oyo pesamaki il faut ebima po to la sape ba tout ba image ba lo ba trop wana to mona bango pe na niveau ba matanga partout po et communication muta kufiso kisi o azara bandeko o bandoki o banani tantôt vineza vinae biso to kaka message oyo azobimisa na nzembo poso totali nzoto na eta mususu ba biso oyo bato ebele baza na mokili te totalaka nzoto ya frère Matou Samuel te tokaka nde message oyo ebimaka kati ne mpo na nzambe kolo nzambe nalingi juste opesa su message mona bandeko tu balando partout dans le monde. Message mona ko opesa ezaka que bana nzambe nyonso tout le monde tous derrière le frère Matou Samuel to soutenir frère oza numéro na ebengaye yebisa mes condoléances c'est ça la bien ba muninga malam na tango apasi kokota te na ba zelande bat bazolo ba n'importe quoi wana pour le loyo kolo ba n'importe quoi bon so jio lobito lobanini. Donc c'est à dire que na mokilo yo les na ba bazolo la Bible c'est même biblique les na ba bazolo c'est pas na ba bazolo c'est là toi na passe na moté ma frère na biso bungisi moi sinaye et ça la passe ba partager intimité ba on mibali donc sa moitié et ça rapace. Donc, tout consoloyer, tout bengayer. Je crois que le programme de tout le monde il va lancer. Babi, pareil, ma vendredi. Je n'ai pas eu beaucoup de confirmations. Mais dans mon Facebook, na obenga papa Matou Samuel, dès qu'il a confirmé, même dans le message. Donc, mais déjà, c'est vendredi, je pense que Ebima, détail tout beau, pas Martin Engi, toujours dans ma mission TV. Donc c'est ça. Alors merci vraiment Diedo frère Diedo et on a si ban nzambe tout pe ba hôtel pour biso ça tout la politique toko ta place nyoso. Alors tous appels na mboka na biso République démocratique du Congo ba ndeko na biso ndeti ba Matou Samuel bongo ba sali trop na mboka na biso mais tant mususu mona côté na bino ba frère bolela moi trop bozara négligé sotali par rapport ya da nini ba histoire au frère na biso Matou Samuel la beta par rapport aux archives na e o ya banda kala. Mais lelo tam susu bande on a biso pe ba rosa la bongo te na ebité étant que ozana mboka na biso République démocratique du Congo gouvernement pe esami asika président Félix pe tozi président sika message no rope ça pour na bande ko tout pour na pe na mboka na biso na pesi félicitations mingi na président Félix félicitations papa na biso Tshisekedi maman Denis tout le monde. Alors message ezaka que moni lelo musique na biso surtout en Nzambe tozo le ba producteur bazate ba producteur bazate pe en plus vraiment hein toza vraiment na ba moyen te we sengeli net frère de bozo mona boy il a un album ozo makamite mais ba moyen za vraiment te ba tora papa Matou Samuel ba tora papa Ningonde ba tora ba papa na biso ba beta ba musique. Ce sont des gens le lo tout frère Ningonde par exemple mais aembela yo les lots soit papa na landara. Donc ça dit ministre na biso ministère de la culture et art. C'est que je vous demande vraiment de soutenir la richesse de notre pays et ça peut musique à Congo ils ont la richesse l'autre moi même bande na biso ya monde ya musique profane au monde que même ndombolo na biso na ba couper ba nini na biso na monde que ça tricher ba to libanda ba mo beta ba na ba succès makasi na si yo po ka ba nzembo ba ndombolo wana non nous sommes dans le monde on ne peut pas faire semblant maramboana to le kananzelo zoyoka on ne peut pas vivre dans la hypocrisie non on est enfant de Dieu to kango le kinanzelo zoyoka donc c'est normal to na ebi na wanga te est na ebi papa na biso we raté na ebi papa JBT je connais omoni donc ça veut dire que musique na biso perdre valeur. Gouvernement, botia ba moyen en jeu, beau soutenir. Nous aussi les artistes, soyons unis. Tout travail na unité. Hein, tout travail na unité. Centre culturel yango paix en France a parlé du peuple déjà. Président Félix Tshisekedi a kenda qui ko poser première. Donc il y a 2000 places. 2000 places mais là il faut qu'ils attendent à 10 000. Na o ezala raté vraiment na o basali yo lika bo futa. La félicité ça va, c'est une bonne chose. Mais je pense que ça la salle 10 000, 20 000 places, 2 000 places c'est un gros ils a quitté to pesa to féliciter na makambo. Na félicitant vraiment félicitations à président Fati. Donc mais je crois qu'avec le temps ça la biso papa Moïse Mbi et Kara Pamba qui concerne moi bétar na cher club je crois
pigment. Et donc, zara plein. Mboula bat babo, ngana zara na concert wana. Tokenda te to polambula. J'étais en concert par Moïse Mbi. Parce que ça a été concert 2000 places. Mais félicitations pour ça. Vraiment, gouvernement Nabiso, nous comptons que bonne chose est allée. Alors, merci vraiment, frère Diedo. Un album, na combien de titres déjà vous avez préparé? Combien de niveau? Na sali volume 1, ils en a 5 titres. On a déjà fini l'enregistrement Maramoutou. Nazole la Martin Engi. Nazole la Lissousou. Bino bolela kaka ba négligeara bino ya on peut moni bato poto pe belé ba komo ba bino bato ba kisi bato ba monde wana bato ba nini il faut pas ba soutenir bino donc tout le monde a rendu bato ba ignorer pe bino. Vous savez hein, Dieu est au-dessus de toutes choses. Le diable a kaka copier mais nzambaza kolo ya originalité. Bien-aimé na pesi yo kara nazo senga bino bo pe sa chance bo ka banzemboyo frère de Doyembi bo découvrir que Dieu ressuscite encore des adorateurs au Bazoya pour faire son travail. Nana posa Martin Engi, ba producteur bazate, ba partenaire boya. Nana posa duplication ba CD, promotion. C'est ce que je pleure. Yango moni que non senga ba na nzambe tout. Na pesi merci encore na maman na biso bibika pinga na ma mission TV na Martin Engi ndenge bozunga bo na bi que chaîne opeza na makambu nango. Tozo appel pour na lokumu nzambe na pesi pe merci na Congo Bravo TV, Mimi Geraldo, Diaso TV, P Junior Diaso. Donc un grand merci à tout le monde. Donc, on a cinq vraiment ban Nzambe, boyo kabanzemboyo, borozala édifié, na façon mon habité. Combien de titres? Combien on a 5 titres. Siège de ma foi, infiniment, grand mon Yahweh, ma nouvelle identité. Boyo qu'on a bilembo remarquable. Déjà, infiniment grand, siège de ma foi, bilembo remarquable est disponible sur YouTube. Ce ma bête caradier de Diaso. On a édifié, on a eu des appels. Je récite maman asiatique à Otakoya vendre à Paris. Alors tout coup maman et frère, tes chansons ont changé ma vie d'une manière incroyable. Donc Bolandango, boza décidé. Alors il y a Matia production, là si Nakatia François là, on a peine à Pessio. Lokola ozara trop mo ba search mabia là ko produit ko ça ba marketing ba te belé ba utolongo pa nani pas faire bani mais tout ça ba tout nyonso bazara toujours il y a biso il y a République démocratique du Congo s'occuper au démarrer pe RTN isanande au sala déjà il salara bien alors nalingi siko o yemba nzembo na yo o ekoki ko sala bien et c'est ça ba tout nyonso ba otala biso après tozonga namona teo motakutana na yo azanga kimia mbalelela yo mokonzi lelo bakoma litatoli basala yo confiance lelo yo bazange lokote yawe na bomoi bevandela kondima na ngai azali yawa azali yawa akausi pinzoli ya bapasi na ngai apesi ya moto ya mokili epesaka te singa loketo te ngadiedo nasimbi kaka yo assurance akobonga okazio yango euti nde na yo nayembi na esengo na libota na ngai yo nde nzambe yawe na bomoi moyoki ya masanjoli na ngai kanisa pe baoyo nanukut bamoni pole te kanisa pe baoyo nanukut bamoni pole te salela bango po telongo togumba mela yo toyemba azali yawa yawe azali yawa azali yawa bongo asali nini akausi pinzoli ya bapasi na yo lisusu apesi nini apesi ya moto ya mokili epesaka te nzambe apesi ya motu ya ozolo nzambe apesa mama Anto Aluta motu ya kote ozali apesa pe Pablo Sita l'économiste bagimingele alors babiloko boye eutaki yo apeti oza jeune osala pe bamakambo minene boye o ta mususu ba mikolo ebele pe ba osala te vraiment na pesi na mbote na ba mikolo na nga nyonso ba papa Franck Moulaja papa Moïse Mbi tout le monde
Papa Mike Kalamba, et je dis merci encore à mon évangéliste Evan Walesa. Merci beaucoup. Alors, tout ça, Martin Ngueza fouille intimité dans Zambé. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier, prendre du temps à la retraite. Martin Ngueza, mon oyen, bon, comment on a 2006. Donc, c'est-à-dire que mon temps, 2006, style le loïb, en 2019. Au banda ko lingate ou bien Non, vous avez qui c'est-à-dire musicien ou bien vous avez nani pour banda 2006 style banda 2006 oui la uniforme oui c'est-à-dire qu'on a commencé voilà je crois deuxième CEO déjà donc deuxième donc c'est-à-dire tout ça et ça va fouiller sacrifice wana avec Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il faut faire ce que Dieu te dit de faire. Quand tu veux t'improviser dans makambu au soukamabe, ce qui compte ce n'est pas Obimi Baebio, mais c'est la base dans l'œuvre de Dieu. Il faut avoir la base. Il faut y Karanzambe. Il y a Proverbe 1, 33. Celui qui m'écoute repose avec assurance. Il y a Karanzambe avant dans l'assurance. Il y a une assurance. Assurance, occasion, Dieu nous inspire toujours. Alors, merci vraiment. Est-ce que chanson sous les alliés au coquille ko beto bien au bomba ou bien ça dans la chanson européenne dia bilembo remarquable so nzamba leki na vie na yo bilembo remarquable ndenge ni pesa non nzamba le kapé na vie na nga le kapé na vie ya Voldy vie ya Jonathan vie ya ser na nga moro pati vie ya Sephora batunyo so bazar nzamba leki na vie ya Lazare muto akufa ce qui m'a étonné ebembe eyoki mungongo nzambe abengi Lazare sort ebembe longo place ezalaki ye Moutourwa Anne, seka ya botaka teste. Ya on a eu sa mouto zo nango botaka te wana. Tabela nzambe. Anne seki est stérile donc seki na ba façon tout. Mais lorsque Abel nzambe, bilembo remarquable. Bato bazangi ba moyen. Bato bazangi ba moyen. Moi je même ngayote. On a commencé mon studio, c'était difficile. Martin Engio yebi, c'était difficile. Yo yebi vandi boy, Didier Abdul m'appelle pour me dire frère no kinzembo na yo, je salue Didier Abdul. Yo yebi, yo kum takola msanga na pongi yebi singa mais Didier Abdul azoluka yo. Donc c'est une grâce. Na ba passe moro webi les mots remarquables. Sokoleki na nzela ya moto bilembo remarquable moto yo akutani na yo mokonzi azwi matatoli tina nini na boya kolobela yo yo motema esi anose mpo nini te nakumiso sokoleki na nzela ya moto bilembo remarquable soki oleki na nzela ya moto bilembo remarquable ngadiedo nakutani na yo mokonzi nazwi matatoli mpo nini te nakumiso nga déjà nakutana mpo ekoti déjà nga na bina na makasi na ndenge nzambe mpo na ndenge mosusu nakokate alors bilembo kala te déjà makambu déjà eza dans YouTube na luka bato mte malamu bato nzambe asali grâce vous saviez po batongela nzambe arche babenga batu nzambe babenga ngo bapelle de fond basala ngo bana na Bible oya koya na libaya oya koya na boya koya na boy batongi yango na bi on a eu la vision na studio quand on enregistre cette chanson na salué ingénieur Alain Mingoul mon ingénieur abi o eza arche de Noé biso tu photo kota donc arche fongwami mutu nyonso lingo koto soutenir frère Diedo maboko za ya polele boya na seno ba clip pété clip na nga moko tona posa ba clip à qualité tona posa promotion zembo eleka makambo ezali ya bien il faut beta pe na Europe wana na si batutu oyo bazaka na ngai na niveau ya ba Canada ba même sifa na Canada batutu bozala nga na niveau même ya États-Unis Caroline du Nord ba vient nga ba Gobe Madidi ba mama Olga donc bino tout bon à niveau États-Unis son amna tanga ba pays donc na kokate po bango tout baza batunanga bato vraiment na solana bon alors merci au pesa numéro de téléphone na suka na lingi juste le rôle to bandaki makambo fa matusa moi to comme déjà na suka émission na biso soki okoki juste ko salata ko ende bobenga mix ko mixer quoi donc ata ya mikuse moi 3 ou bien au 5 ça peut sous na ba frère na biso de ningo de soki ezali poto comme na suka émission na biso po na nzamba zo lokumu ndenge lelo mama na biso kapi moi si ya frère na biso matu Samuel o atiki biso na sir eloba mitro batu bakoloba na bandenge na bango mutu nyonso aloba mais po na biso ezala juste un message ozobima na munoko na total ra mutu azo embate donc soto bito landa mutu azo embo ba pasteur ba terre biso ba sango mais to pengwa kala
mais tolandaka bango te juste basala nzambe nzambe ka mo abi ndenge ajija makambo na ye tant que biso bato mokili mo to juger makambo susu ezate na si bande ko belé o ba olanda mo ba yo koma bikoma koma ngai na mo yembi te ngala nga journaliste. Martin n'a pris le mot des chroniques 2020. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, le prophète, vous ressurez. Faisons confiance dans l'homme de Dieu, c'est très important. Merci. Yonde pole nanga, oyo natelaka motema. Yonde mwinda nanga, zela oyo nabilaka. Nakokende lisusu apie, yonde maloba ya bomoi. Etamboli nanga na se na tango yo, ekambami na yokolo, yonde pole. Kambaka bomoi nanga, nyonso ezali mpona yokolo. Bomba kanga na longa, natambola kaka sembo na yo. Mwinda na yo ekitelanga, loboko na yo ekambanga. Mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga. Yonde pole. Donc comme na souke émission ya biso invité ceux qui a des ningon des athées tous les qui ceux qui eza na linga qui juste ba papa oyo yemba kala oyo yeba mo kala voilà pour ça mais ceux qui athées juste numéro de téléphone na bande kotu au balando partout dans le monde na ma mission TV chaîne à référence katina maboko na yo na eko mi bomba sembola loboko na yo na bomoi nanga kolo Yesu Yesu yokolo nanga nakobanga lisusu te Mikakatano. Je crois que Anzambe nangai. Ouais, Diedo Diaso. Bah ça na interprétera bango tout. Yana. Je crois que pour l'émission, je crois que prochainement tout ça encore une émission tu vas yemba. Vodi to comme la niveau ni kuna. To comme na suka tala réalisateur aussi na biso. Alors merci na bande koto botala biso na ma mission TV na lingi opesa numéro lo bande la ngata des fois. Na si ba ya Matia production donc bateau ba produire bateau ba ça ba marketing bateau ba ça ba qualité clip na niveau ya France wana Europe mobimba donc mutuku to boya azate pour même ba image à poto et ya na ba chaîne na biso total ngo ba maman Anto aluta atazana 20 € na e atazana 50 € na na sir ordinga à soutenir yo bande ko basé belé ba Pablo Sita l'économiste vraiment bon soutenir ngai oh non ça pour ça benga frère de Diaso je suis disponible numéro nangeza plus 243 81 48 35 065 plus 243 81 48 35 065 na Facebook Dieu de Diaso mon les compte Dieu de Diaso na Dieu de Diaso Diaso je suis là na YouTube nazawana toujours avec mon frère Junior Diaso que je salue Bambo Tebele naye Diaso TV de Congo abonnez-vous aussi ça sera une très bonne chose na pesimbote na papa Bruno Kitiaka papa wapi azo soutenir ngai batutu balingara frère Dieu de Diaso maman Martine Mouizi papa Odon Diaso et puis maman Maya Nikalukula je vous salue tout le monde Charlie Kang on est ensemble Martin Ngui merci nayo Didier Abdul je reviendrai c'est samedi à l'émission Abdul centre culturel et c'est la oublier ya Tony Coco RTGA wana movie un grand merci vraiment je salue tout le monde mon pasteur papa Azaf Mampou ya bana nyonso église Philadelphie bisika frère de la prière na pesi no mambo tebele bobenganga to sola Dieu ne manquera jamais de venir de vous bénir vraiment président Sambela. Oui, moi je prie là-bas. Hein. Donc, président Félix Tshisekedi Samba. Alors, merci vraiment, ma mission TV. Appelez-nous. Ouais, Bobenge na numéro na merci vraiment. Merci to kabwana me ya robetango. Merci vraiment na bande ko tout bota la biso partout dans le monde. Ndene sabino ma mission TV kalate to kota des gens ba TNT. Na sir bota la biso
surtout na niveau RDC partout bolanda vraiment chaîne moi référence ndenge Martin invité sa fusée sur la likambo azalara. Alors toza pe na ba programme moko bondo mona ngata msu chaque samedi chaque dimanche ko présenter ba mission na biso ya République démocratique du Congo à part politique neto sala. Alors merci vraiment na maman Carole na France, maman Aniel na France. En tout cas, ba maman oyo ba ça la fierté na kati ya mboka na biso oyo ba na souci ya peuple congolais population basali biso produit moko merci bien-être o ezali ko traiter santé na biso quel que soit o melaki semindele mais sozu o melian o sukolo même makila donc bato bana ba diabète ba hémorroïde prostate ba éjaculation précoce bato bana ba douleur ya ndenge na nzoto mais so sali produit wana en tout cas ekosunga bon moina yo donc merci bien-être. Alors merci numéro na nga wana il y a WhatsApp, Facebook, Martin Engi Tozana. Bo s'abonner toujours à ma mission TV, chaîne à référence. Merci Nabibi Kapinga, la bellissima. Donc, Balbi, moi, sur Aza Katia Bassi, na Katia République démocratique du Congo. Merci na Jonathan, ngana obenge mikolo, na benge komoni. Donc, soki CP, soki nani, na obenge la opesa komone position bokoyeba. Alors, merci na Diedo, frère Diedo yo. Ma mission TV, tout mbio malam. Merci. Merci beaucoup vraiment dans le bara. Malobaloba na Diedo dans les secrets. Malobaloba na Engi dans les secrets. Motema témoin et la tinzoto eswe et papa fui de mêler pongo. Alors merci vraiment frère Matou Samuel oyo toza toujours na souci na ye oyo abungisi moi si na to lo baloba troté to edende na bambondeli et ko sala bien. Alors bozala brancher na Ma Mission TV chaîne à référence. Merci. Ma Mission TV. Ma Mission TV, le miroir du monde.